tozozonga abonnez-vous tozoya internet deux qui sont déjà à l'université, qui sont des étudiants des universités. Là-bas encore, payer, allez-y comprendre, tout c'est beaucoup, ça nécessite beaucoup de moyens. Mais avec le Seigneur, nous croyons, nous avons la foi et tout ira bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Aujourd'hui, nous vous remercions vraiment d'avoir pensé. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Keba. Lelo nyoko singa papa ba mama ba yaya pe ba camarade na yo na ba ndeko mususu bazolanda yo na compte ya fondation association Allégresse oyo eta la bino eti la bino. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Je suis responsable de l'orphelinat et puis des enfants. Comme je verrai pour l'autre fois, c'est l'association Allégresse qui travaille toujours avec vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes encore revenus. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Non, il y a pas de avant. Il y a autre mais c'est qui c'est paracétamol. Il y a moins de moyens qui mais non, on va abonnez-vous tozoya internet. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Alhamdulillah, louange à Allah toujours de Tolobaka. Merci à très cher internaute, nous sommes branchés parce que tu es toujours dans des bandes à London TV. Et ça la seule chaîne où vraiment et la rabino actualité où la rabino événement de Tolobaka toujours descente awa payer et ratakate toujours donc yango wana lelo toza bongo awa na commune ya Selemao na to accompagner l'association Allégresse vraiment ndenge ba ça la donne na bango. Je crois bon on a déjà décor na biso déjà et ça déjà yango yo décor ya Allégresse association Allégresse donc ba ça la donne na bango a na kati ya orphelinat to rezoape moko na bango vraiment merci na ve na ngai Gabi Mbuta mo na mzombo so na kati ya Dublin. Merci à mon boss de Bruno original na kati ya Londres patron. Merci toujours na ba geste oyo sala toujours ndenge ezala kapé. Merci na Samy le bonheur yeme na kati ya Lesta pe Samy na Patrick Lukelo le consultant na kati ya Afrique du Sud wana vraiment Patrick Lukelo le consultant en Afrique du Sud. Merci tout le monde a déjà babiloko oyo vraiment association Allégresse et éthique vraiment yango je crois Manassé Bouita. Merci na sima caméra biloko meze belé babi bien mutema malamu bayi bango toujours na ba geste na malobate na ba geste ndé donc yango yo bozomona biloko Manassé Bouita azolakisa bino mituka miso yango wana kuna donc je crois que on attend va remettre yango et pas ya ba les concernés oyo ba éthique là loso sucré donc biloko belé oyo bozomona awa vraiment to préféré to mekape kozwa impression ya ba ndeko oyo ba mbiso na sika oyo te ba beat o vraiment ba yeli awa ezanini ezaka kotika biloko après bazongi na bango te eza déjà basalaka yango déjà bandakala déjà ndeko Mbote. Bonjour, merci beaucoup. Ouais, c'est présenté na yo batutu balando na dembanza à London TV bayeba ozanani na kati association Allégresse otozomona pe boyeli nini awa. Merci la komonanga eza docteur Pasteur Jancy na kati Allégresse association nazali coordonnateur national ya RDC Kinshasa. Association na biso eza na siège en Afrique, eza pe na siège en Europe. Na niveau Europe, donc fondatrice association c'est madame Rigelt Mbengani. Ya zana biso te azana poto kuna de biso to na association Allégresse to na délégation a toye kopesa don to li que tozo fêter na époque à coronavirus ils a pas signé to kanisi ba orphelin parce que biso bana biso était celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Yes, on a retourné la question, j'étais avec vous. J'étais malade, vous n'avez pas venu me voir. J'étais en famille, vous n'avez pas donné à manger. J'étais ni, vous n'avez pas donné des habits. Donc on a vision, on a vu ça les associations. Chaque année,
toyaka kofete na baorphelin na présent oyo toza nango o bomoni yango toye kotikela bango awa. Merci Pasteur Jancy. En tant que coordonnateur général et association, est-ce que l'association a bino l'activité mususu ezalaka to bombo fanda na bino kaka après fin du mois soit fin d'année boitika ba biloko. Oui, merci beaucoup. On va présenter au docteur Belli. C'est le docteur Belli. Bonjour docteur. Bonjour. Association na biso ezali kaka ndenge lobité parce que na carte association mingi to ba médecin. Moi na présenter ba docteur Pasteur. À mes côtés ça docteur Belli le pédiatre. Donc tout vous allez rappeler na volet santé. Ndeti na début année oyo pendant l'époque coronavirus, on a posé des gestes barrières et sensibilisation na niveau ya ba orphelinat. On a fait des activités à circoncision dans quatre orphelinat. Parce que mingi ba orphelinat peut ça dompter. Nous on fait et la médecine à quatre orphelinat même lelo. Tu es quand on peut ça bilo côté pour mon abino mo te na dépistage, il y a paludisme. Donc on tester bana, on nous faisons orphelinat na test il y a paludisme. À part Wana, nous visitons aussi les hommes de veillard. Donc pour taper soin na biso, c'est-à-dire to yakapé ko bongisa orphelinat. Total la par rapport au le karaké donc tout ça préparatif va faire timide que zo côté zo bima. Ça kakapé ko yakapé pour sensibiliser donc tu as propriété la orphelinat. Total la installation sanitaire s'il y a un problème tout ça. Donc pour takapé aide na biso surtout médical parce que mutabé la à jour à fin de l'année nous nous venons à chaque fois que les besoins se fait sentir dans orphelinat on nous contacte toye to pesi baso na biso to su kana côté contact wana nini boyi barake orphelinat oyo ils ont un problème oyo ils ont un problème oyo ils ont un problème. Merci beaucoup ndana baki naza coordonnateur provincial ils ont na période chaque mois to pesa la ronde donc tout na pona orphelinat au hasard nazotambola na saliro na koti na orphelinat mona tuni ndenge ni bina boza bien problème ni boza nango na problème na bango na noté de na nango na association to étudiant ngona ba comité toza na bango awa ba docteur Belli ba docteur Chance ba docteur Seti ba ingénieur Nzuzi to ba belé ba tebe to sanganaka to ju solution to présenter par coordonnatrice na biso Maman Riguel to tel na ba moyen toza nango to proposer comme acte ne to poser. Merci cordon to bombe na ndambo to sabe ba ndeko musu na bito ko l'acceptation to zanani. Maman Sandra Zali, maman Noélie. Maman Sandra, bonjour. Bonjour papa. Comment est bien au salle descente ah on a bleu rebellé. Bolingo oyo pourquoi kaka bozo pesa ka bilo na ba orphelinat. Pourquoi bo poni date lelo pardon bo pesa bilo ko na orphelinat. Merci pour la parole. To poni date lelo parce que eza mokolo ya mbotama d'abord ya Jésus eza lobby lelo le 24. To le karabaton embele na bandako na biso tozolia tozomela tango mosusu olie biloko esili olie biloko eleki tellement ebele obwaki na fulu mais obosani ke ntango mosusu eza na bana moko boye quelque part ata depuis ntongo ata mai ya pamba ekomela bazwi te yango biso na association na biso tokanisaki mokolo ya lelo topartage mwa moke ya komela ya kolia topartage na bana na mpo même bible ezoloba na biso baoyo bazopesa baorphelin eza lokola bozokotisa niongo epai ya nzambe yango wana lelo tokanisaki bana na biso elongo na mama na biso oyo azali fondateur ya eloko oyo mama na biso Riguette ye aza na esika oyo te yango atindi biso toya na esika oyo mpona koya kosunga bana na biso baza katikati na esika bazangi ya kolia ya komela tofete mpe na bango lokola na bandako na biso tozofete na bana na biso tosombe bango babilamba babiloko ya kolia ya komela pourquoi pas mokolo ya lelo toya mpe kosanga na bana na biso ya lelo. Merci. N'habitez est-ce que vous relancez le message n'est pas bandeko oyo mususu bazape na posa peut-être ba pousse na pembe na bino debino boya boya ka boy bango pe ba pousse na ba chamwa 1% na bango na biloko. Yango porte eza polele. Porte eza polele to kani mukute to za contraire to za nesusu na posa ya bato baya ebele po albi tapiment ko boye ekoki kosokola elongi te au moins faut ezala 5 otoyeba ndenge nini tokoki kosokola elongi eza lokola biso toza mibale toza misatu toza tous na posa ya 4e doigt oyo ekoya kosasote na biso mpona toya lisusu kosunga lisusu bandeko na biso. Je crois que cordon na biso alekanaki awa apesaki makambo nyonso oyo amoniki akoki kosasocie na biso aya baporte eza vraiment poli. Merci maman, toujours continuer. Merci, à suivre. Flamme, responsable de l'orphelinat Les Cris des Enfants, comme je vous avais appris l'autre fois, c'est l'association Allégresse, qui travaille toujours avec vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes encore revenus pour fêter avec nos enfants. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous savez ce que les Écritures nous disent par rapport avec ces gestes.
et nous sommes venus, notre délégation. Marie-Guette est empêchée parce qu'elle n'a pas pu se libérer avec le coronavirus. Elle est restée en Europe. Donc nous, l'aile Congo, qui sont venus aujourd'hui, il y a une délégation. Il y a moi, il y a le docteur Béli, il y a le monsieur Fils qui est là. Donc c'est notre objectif de la visite de ce matin. Très ravi de joie de vous voir encore revenir aujourd'hui pendant la festivité. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes orphelinat les cris des enfants qui contient 60 personnes, 60 enfants. Cette fois-ci, l'orphelinat ne s'occupe pas seulement des enfants, mais Dieu nous a recommandé encore de s'occuper encore de nous, d'occuper encore des veuves. Nous avons 400 mamans veuves et y compris quelques personnes de 3e âge, des mamans de 3e âge. Voilà, les enfants étudient. Nous avons de multiples problèmes ici, non seulement pour l'alimentation, pour la nourriture, mais aussi des jeux financiers pour permettre aux finalistes, nous avons 5 finalistes, à chacun il faut payer peut-être $350 pour cette année. Et nous avons encore deux qui sont déjà à l'université, donc ce sont des étudiants des universités. Là-bas encore payer, allez-y comprendre, tout, c'est beaucoup, ça nécessite beaucoup de moyens. Mais avec le Seigneur, nous croyons, nous avons la foi que tout ira bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour aujourd'hui, nous vous remercions vraiment d'avoir pensé à nous. On voulait juste aussi savoir quelles sont vos difficultés ici que vous connaissez. Combien de difficultés? Nous avons des problèmes financiers, d'abord, c'est une difficulté pour nous. Et à part ça, il a fallu un forage créé pour nous, le forage ici, parce que les enfants souffrent de froid pour aller épuiser de l'eau. Voilà ce que nous avons comme besoin. Aussi, les produits pharmaceutiques pour les premiers soins, nous avons aussi besoin de ça. Un message que vous pouvez lancer par rapport aux téléspectateurs ou bien aux internautes que vous regardez en ce moment? Voilà, nous remercions d'abord cette structure, Allégresse, et d'autres personnes qui ne sont pas présentées, qui sont à l'étranger. Et puis nous lançons cet appel à tout le monde, à tous les bienfaiteurs, de pouvoir aider cet orphelinat qui a beaucoup de besoins, surtout financiers. Là, je ne mâche pas le mot, parce que 5 finalistes qui sont au 6e des humanités et 2 étudiants, donc ce n'est pas facile. Ils ne mangent pas moins de $50 par jour. Aidez-nous, en tout cas, même pour les habits, même pour la santé et les fourrages. Tenons-nous la main dans la main pour que ces enfants deviennent utiles dans la société. Est-ce qu'il y a un numéro de contact que tu pouvais lancer? Oui, plus 243 89 53 17 467 089 53 17 467. C'est mon numéro. Merci vraiment. Wana Tochi Kabongo, directeur, il y a orphelinat. Il y a habité tout à fait docteur, tout comme impression docteur au télémana, tout à moi par rapport à la visite Nabino Alelo, docteur. Bonjour. Bonjour. Ouais, docteur, tout le monde peut remettre ma vidéo pour Awa. Mais quand on a connu ça, et les canaux ont une motivation à bien vraiment. Et ça la réalité n'est pas besoin de rabattre au bazang. Bon, et Sengami na bisobonso, toujours il y a pas de bazani, bazali considéré comme faible. Okay. Donc na moi moké oyo nzamba apesi biso na makasi na kozwa moi moké, on s'était dit que il y a aussi la possibilité de pouvoir faire bénéficier na bamisusu makabo oyo nyonso nzamba apesi biso na maetali misala oyo tozwi par sa grâce. Moi moké oyo tozo kozwa ya moi moké koyeba partager na baye o bazali, pouvoir apporter de l'aide aux nécessités. Raison pour laquelle cette structure est Botamaki dans cette optique de pouvoir toujours aider ceux qui en ont besoin, ceux qui manquent, toujours dans le cadre Yakosunga.
Merci docteur par rapport à la participation. Et par rapport à geste malin tout ça. Merci à vous. Merci Manassé Bouita. Tous à Biloko Oyo Wandeko. Bah il a excusé chef. Biloko yango vraiment Oyo Wandeko. Bah il nango yango vraiment donc. Ozomona bah huile bah jus bah loso pe bah soso yango vraiment manabi toko baksa moi il oba. Vraiment babi biso to lukana biso ka mapamboli aux associations Allégresse au monien de on a tous à Paris habité ba orphelin ba ko fêter boité na mo mukie o nzamba pamboli biso to kanisela pe bana wana déjà bino mo bomona to une équipe mbimba ya Allégresse toza awa photo fêter na bana malheureusement toza ebélé comme toza qui rendez-vous te linga to surprendre bana biso. Donc voilà, vraiment merci d'avoir union surtout. On va continuer toujours au Sunga de Colabiso, on va continuer toujours au Sunga Association Allégresse. Vraiment, Zamba Pambola Bino, Apambola Bino Mingi. Merci, toujours Koba toujours. Donc, Biloro je crois Bomoni Yango, que vous avez bandé comme Soussou, un ancien Manassé Bouita, que vous avez bandé comme Soussou, Mwandambu, Sima, à suivre. Dans les autres, tout fait thérapie na ba orphelin. Koliaka ka yo mon côté, bazape bana. Donc grâce à l'association, ils apportent monnaie no ko beta. Grâce à l'association, vous pouvez nous contacter dans le numéro qui s'affiche à bas de votre écran. Le numéro RDC c'est plus 243 89 97 69 272. Numéro Europe pour moi en bas de votre petit écran. Bandela suit à Congo. Numéro Kinshasa Zali 0 plus 243 89 97 69 272. Oyambanga moko le pasteur docteur Jancy en tout cas que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont contribué. Voilà ce que nous avons fait comme activité pour remettre aux orphelins. Merci beaucoup. Ouais, merci toujours de l'obaki tout la cabine est différente ndenge ba qui vraiment donc à suivre. Pasteur moi on connaît le moi quelques bannes moi deux bannes na ba lobby. Bango nde na habite bango Israël. Comment là Israël? Israël. 11 ans. Israël ofandaka awa na orphelinat awa. On a fanda awa. Est-ce que ba condition bozaka nango awa ezaka kitoko to ezalaka kitoko te? Ezala kitoko te. Ezalaka kitoko te eleka na ndenge na expliquer biso. Musi kutolala bien te na musi. Musi soki kuna mpanzi omona musi kune bebe boti bankusi. Atasi na kutolala emona musi yango ekomi mukie nga kupanzi esanga pasi ya. Solo nyoko singa pa papa ba mama ba yaya pe ba camarade na yo na bande ko mususu bazolanda yo na compte ya fondation association Allégresse oyo etala bino etila bino biloko. Bosunga biso tosala biso na lamu so osungi biso yo mpe obotolo mbuma ya bien. Merci beaucoup. Comme toyoti koloba oyoki mwana na le programme ba mousse eza activité tokosala ngo je crois na début année prochaine tokobenga bino bokozala Allégresse association tozobongisa opération ba mousse ndeko oyo ozana même avec $10 $20 $50 $100 okanga na loboko na même plus contacter biso tolukela bano ba mousse ezali te. Tous appelés ya kombo nani? Sephora. Fanda na orphelinat. Oui. Ndikana ko expliquer biso mwandambo condition de vie na bino a ile kana ndenge na mono pe ba makolo ngulu Manassé Bouita zona na makolo na ye ndenge pe kaka wa liboso bazaki toujours makolo ngulu condition na bino a comment ça ndenge condition toza na biloko ebele moto afuta so minerval azati papa biso asala bo pafuta so minerval papa bino aboti bino to papa ya orphelinat papa orphelinat asalaka bo pafuta so minerval mapapa ezati mbete ezati tosengi merci namoni baji baji bapampes eza awa basaka losi nasengi merci na mama oyo asali biso nzambe abaksela ya comprendre kaka ouais bana dans la caméra abaksela ya pambo abaksela oyo ezangaki na 50 ndamoni babida oyo tosepeli makasi depuis de koleka tosepeli makasi
Merci, hein, merci de la participation. Merci Kandé Tolobi pour ça qui descend à l'association Allégresse. Donc je crois Romy Nabiso. Mais avant de clôturer, tous nous cordon Yemoko après sa biso sous par rapport à cordon habité pour déjà je crois pour remettre ma blue réunion sur déjà dans mon départ bientôt là mois dernier par rapport à Orphelina ou Betika Bilo ya liboso mpona orphelina toloba merci parce que bayambi biso omoni bayambi biso awa bayambaka bato nyonso yo mpe ndeko yaka mpe awa bakoyamba yo ya kosunga mpe bandeko awa osungaka mpe bato ebele ya kosunga mpe bana orphelina oyo merci na pasteur Flamme responsable orphelina na bandeko association Allégresse merci mama Riguette que Dieu vous bénisse de loin na oyo zosala mpona bana oyo nzambe abakiselo mikolo et biso équipe mobimba awa merci à vous les journalistes tolongwa tozokende na homme de vieillard na kitambo totala mpe bakoko ndio tomesana kosala merci beaucoup. Ouais, merci départ eza na kitambo na homme de vieillard à suivre. C'est ça combien de places? C'est ça combien de places? Combien de places donc juste une partie. Donc ça juste une partie à Bana. Donc l'échantillon est signifié. Pasta, stylo. Pasta, stylo. Ah oui, comptez là. Tu as montré toi? C'est là-bas, c'est ici. Fongola. Bon, Sili, wana ba uchuba shudi.
La plus moi, ça va venir alors, oui. La glotte. Non, il y a pas de avant. Il y a autre mais c'est qui c'est paracétamol. Il y a moins de moyens qui mais non, on va y aller. Voilà. Oui, on va jouer déjà. On va jouer aussi. Ok, it's kind of. 아, 찍어 입세 봉우. 요. 찍어 신발, 찍어 이모가 다 돼. Comme on a dit, ça y C'ha patita sa macchina. Come on. Rishi.
Freddy, Rishi, Grady. Babela. Samuela. Ana mwenye Rishi. Glot plus Rishi penane positif. Grady positif. Na Freddy. L'association des Grèces, nous sommes une équipe déjà mixte. Il y a des médecins à l'intérieur. Nous avons remarqué qu'il y a certains enfants ici qui font de la fièvre. Et nous avons amené avec nous des tests de dépistage rapide. Nous avons dépisté. Et il y a 2 enfants qui font de la fièvre qui sont vraiment malades. Et on ne peut pas partir comme ça. Donner à manger, c'est bon. Mais la santé, un corps sain, c'est vraiment très important. Et par ce souci-là, la Grèce Association a fait quelques prescriptions et quelque chose pour acheter des médicaments. Pour des enfants, c'est comme ça. Des enfants. Oui. La Claude. Rishi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à l'Église Association. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci. Bon, joyeux Noël. Merci. Abonnez-vous. Internet.